bandi ya Pro Info mbote na bino na tondisami na esengo mingi kokutana na bino lisusu na mokolo na lelo po tosolola mayema tali mboka na biso République démocratique du Congo. Bokende esika mosusu te, botikala kaka na Pro Info, eza awa nde tolobelaka mayema tali mboka ya République démocratique du Congo, mayema tali oyo ezosangisa nga na yo oyo ezali mboka na biso République démocratique du Congo. Tozalaka toujours na habitude ya kolobela ba sujet d'actualité mokolo na lelo pe eza kaka na lomesano ndenge tomesana ndenge pe tokokontinue kolobela situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo, marche ya soutien ya ba sanctions contre l'ancien président Joseph Kabila oyo wapi Amérique sanctionnaki, États-Unis d'Amérique sanctionnaki ye. Alors tokolobela yango awa tomonaki UDPS na nzela union sacrée parce que tomonaki ba parti ebele pe yaki ko soutenir marche wana to ko marcher na bango elongo. Et puis tokolobela moke mayema tali embouteillage na ville province ya Kinshasa tomonaki yango lisusu na mokolo na lobi parce que bato mosusu balobi non ezalaki bato bakendaki ko soutenir musicien na biso Fally Ipupa oyo abetaki na France Stade de France, babi bato wana nde batiaka embouteillage ntango bakendaki embouteillage ezalaki te lobi ezalaki lundi. Alors embouteillage yango ezongi lisusu tokomeka mpe kolobela makambo oyo nauti kotanga awa sujet na biso ya liboso ndenge kaka tolobaki eza situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo. Tomesana koloba tokokontinue koloba aussi longtemps makambo ekosameliore te biso mpe tokoya tokoloba na kati ya situation sécuritaire ya est ya République démocratique du Congo. Information nalingaki napesa eza ete le forces armées ya République démocratique du Congo babebisaki oyo ezali système antimissile ya M23 na Lubishi wana toza na territoire ya Kale, toza na province ya Sud Kivu oyo wapi ba drone ya forces armées ya République démocratique du Congo ebebisaki système antimissile ya ba rebelle oyo wapi balukaki babanda kotala ba position na bango. Alors bango pe bazalaki mayele nde badétruisaki oyo ezali système antimissile na bango. Alors information mosusu ezali nini eza ete AFC M23 ba reprendre Kushinguti oyo wapi ezali kaka na kati ya territoire ya Kaleye après 2 jours ya bakomba na bawazalendo. Nyonso wana ezali nini eza kolakisa ete makambo eza kaka malamu te. Toyaki koyebisa bino awa bino pe boza na kati ya koyeba ke gouvernement congolais na ba rebelle ya AFC M23 na Suisse basignaki ete pona cesser le feu. Balobi ete mandoki etika kolela bitumba esila. Mais tomoni bitumba ngo esili te na retour na bango continuer et dans la 2 jours ya combat oyo wapi ba rebelle ya AFC M23 babandaki kobunda na ba wazalendo. C'est pour dire que non bitumba ezo continuer cesser le feu wana ezozala respecté te tolobaki pe awa ekozala nango respecté te. Déjà entre eux confiance ezali te balobaki dans 10 jours babimisa ba prisonnier de part et d'autre côté ya gouvernement côté ya ba rebelle babimisa ba prisonnier babimite pourquoi baza na confiance entre bango te loko wana ekosalema na yango te ti lelo toleki déjà 10 jours depuis fin ya pour parler na bango na Suisse esika wapi bakendaki kosolola na cadre ya processus ya Doha. Alors suite favorable ezali te tomoni na ba résolution nyonso oyo bazwaki kuna na makambo bayokanaki kuna totikali komona eloko moko te kokisama balobaki pe que non bakofongola aéroport ya Goma pour que aide humanitaire ekoka koparvenir koyela population oyo azosouffrir oyo wapi ba déplacement eza ya makasi mingi penza bato bazose déplacer bazotika bandako na bango bazotika isika bamesana kovanda kosala bilanga kosala nyonso pourquoi mpona kokima oyo wapi mandoki bazoyoka mpona kokima guerre oyo ezosalema na est ya République démocratique du Congo. Yango nde ezopesa mwa mpasi mingi parce que basituation yango ezozala amélioré te na cadre kaka ya situation wana. Yango nde toyaki koyoka parce que toyebi bien le président de la République nous ayebisaki biso yango ayebisaki biso que non
AFC eza Joseph Kabila. Ebele bayaki balobi aza biloba loba alingi koloba mingi boye na boye azokontrole makambo azoloba te lelo bato wana bapesi raison parce que ayebaki aza le mieux informé alors ayebaki bainformation nyonso ebandaki makambo nyonso ebandaki kobongisama ayebaki yango alors ayaki koloba que non AFC eza ndeko Joseph Kabila lelo d'ailleurs même ezali prouvé parce que pourquoi ndeko Joseph Kabila azalaki wapi na Goma Goma toyebi eza entre maboko ya barebele ya AFC M23 na bato bazo soutenir bango na ba Rwandais eza na maboko na bango alors ye akokende kovanda kuna ndenge nini aussi longtemps oza na kana na kona bango te moto nyonso aza na kona bango ta koki kokende kuna te est-ce que ba ministre na biso bakoki kolongola makolo na bango bakende na Goma bakokende te mpo bango na ba rebelle bazoyokana te baza na koma moko te bazoloba langage moko te baza na maloba moko te bakokende kovanda kuna te donc mpo bango bapermettre moto oyo ya kovanda kuna il faut motu ozala na kona na bango alors ndeko Kabila ke kovanda na Goma tomonaki awa wapi alobi te aza na ndako na somba banda kala avandi na ye ye aza congolais aye pa bacongolais bato baza kuna baza bacongolais et pourtant ville wana eza na maboko ya barebele yango nyonso wana ebandaki kolakisa ke bango na barebele bakoperaka bango na barebele baza bato moko yango moni akendaki kovanda kuna mpo soki toyoki moto azalaki awa soki toyoki moto azalaki awa ake na Goma eza pour dire que non akomi pembeni ya barebele bato nyonso oyo omonaki balongwe awa bake kuna ezalaki mpona bakomaki na kaya ya barebele alors ntango oyo ake kovanda kuna elakisaki deja epuis toyokaki na monoko ya Paul Kagame koloba na biso ete que non koloba na biso ete que non Kabila asaliaki l'ancien président asaliaki na AFC M23 Kagame alobaki yango président rwandais alobaki yango alors nyonso wana bokokontinue kaka kowangana et pourtant eza makambo oyo emonanaki na miso ya bato ezalaki suseloka kobombama te parce que ezalaki kolobama et puis na makambo babandaki kosala ebandaki kolakisaka bango baza ya kosangana alors tango États-Unis atali makambo nyonso wana nde ayaki kozwa basanction contre l'ancien président Joseph Kabila oyo wapi azwaki basanction contre ye kogele bavoir na ye alors bato baye kolobo non bino bozosepela bozosala boye bozosala mais alors ye azosali ye na bato baye koboma koya kozwa ville ya Bukavu koya kozwa ville ya Goma koya kozwa ville ya Uvira oyebi combien de personnes bakufaki bacongolais combien bakufaki et surtout ye aza ancien président il a dirigé ce pays il avait tout eloko nini ye azangaki pasaki mbongo aza nango nyonso oyo moto akoki koluka na vie aza nango azangi eloko te alors pourquoi aller s'allier na bato oyo bazolinga baboma population peuple oyo dirija pendant 18 ans lelo ndimi makambo wana eza korefléchir malamu te alors États-Unis ekozwa basanction ntango États-Unis ekozwa basanction eza na sentiment te batali makambo nyonso wana bango mpe basali banquête na bango ils ont compris effectivement que non ye azosali ye na bato wana aza na bango elongo nde basanction oyo ezwi alors tomonaki lobi bandeko ya UDPS basalaki marche na bango mpona kosoutenir basanction oyo contre l'ancien président oyo États-Unis d'Amérique ezwi contre l'ancien président Joseph Kabila tomonaki bango komarche bautaki 10e rue limete kino na palais du peuple esika wapi secrétaire général to président ad intérim à lobaki oyo wapi azosenga arrestation ya l'ancien président Joseph Kabila suite ya makambo nyonso oyo suite ya comment il s'est allié na AFC M23 suite à makambo parce qu'il a été aussi condamné par la haute cour militaire awa pour la trahison pour la makambo nyonso oyo asalaki ye oyo azalaka mokonzi a diriger peuple a diriger République démocratique du Congo lelo ye wana akomi lisusu contre peuple oyo adirigaki pays oyo dirigeaki alors tomonaki yango ndenge wapi bandeko bamarchaki ndenge bandeko batambolaki bazalaki bango moko te ezalaki mpe na baparti mosusu ya union sacrée bayaki
kosangana na bango elongo tomonaki lolenge batambolaki mpona kolakisa bazosoutenir basepeli na basanction wana contre Joseph Kabila, l'ancien président, parce que kosangana na barebele eza koboma bandeko na biso bakufi oyo bandeko na biso baperdre bavi na bango oyo baza malamu te na est ya république démocratique du Congo oyo wapi bazolela bazosouffrir kino lelo suite ya kosalie wana ya kosalie na barebele mpona koluka kozwa bokonzi to koluka kobotola mboka na mandoki. Et pourtant mboka ebengami république démocratique du Congo ezalaki su na mandoki te ke moto akoki kozwa pouvoir eza à travers les élections. Osali baélection ogagné élection comme président de la république ndenge ndeko Félix Tshisekedi akóma na pouvoir c'est suite aux élections ezalaki te na mandoki. Yango wana bandeko ya UDPS bazosenga ete ndeko Joseph Kabila azala arrêté bakanga ye parce que si il a déjà été condamné alors mandat international bazosenga bakanga ye balancer mandat international pour que bakanga ye. Alors bandeko tomonaki na kati ya marche wana boyokani ezali te entre le secrétaire permanent André Mbatana président intérim ya UDPS Augustin Kabuya oyo wapi bazoyokana te. Alors tomonaki ye pa azalaki te. Est-ce que azalaki te parce que asepeli te na basanction wana to azalaki te parce que moto oyo a organisé to asengaki marche a organisé marche yango bazoyokana te to likambo mosusu ezali wana mpe esengeli bobongisa koza bino na bino mabitumba eza entre bino na kati yango ezopermettre bino botambola malamu te union sacré kotambola malamu ndenge nini soki entre bino moko boyokani ezali te. Alors bandeko balandi eloko lisusu toye peut-être kodénoncer koya kolobaka eza mabe eza kotumba oyo tomonaki comment batie moto na siège ya PPRD oyo eza parti déjà apekisa efonctionnaka lisusu te. Alors pourquoi kotumba tomoni bamilitant comment batiaki moto wana eza makambo ifo tokondane eza baacte moko criminel bino bokosala te lolenge bango tosali parce que tokose souvenir mpe ntango UDPS ezalaki na opposition tomona comment siège ya UDPS etumbama na bato na kati bato bakufa. Alors eza eloko ya koencourage te soki bango basalaki yango na temps na bango bino na temps na bino ifo bocorrige bango pour dire que oyo bino bosalaki eza oyo biso tokosala te babengi bino union eza parti moko démocrate UDPS. Alors pourquoi bokoya kobanda kosala bamakambo abongo en tout cas eza eloko moko ya koencourage te toye kodénoncer yango eza mabe makasi. Pourquoi kotia moto na siège oyo efonctionnaka te parti efonctionnaka lisusu te bokotia moto pourquoi mpona nini? Alors eza eloko ya kokondane eza baacte ya malamu te parce que bino mpe ntango bozalaki na opposition bokondanaki baacte wana ezalaka malamu te. Alors lelo tokosala semblant te tosepela nango parce que eza UDPS moto esali yango eza eloko ya kokondane yango mpe toye kokondane yango eza acte ya malamu te. Bandeko balandi tokolobela moke embouteillage na ville province ya Kinshasa eza eloko oyo tozosenga vraiment na gouverneur ya ville province ya Kinshasa na balonga vraiment likambo oyo parce que ville province ya Kinshasa soki tolobi embouteillage lobi ezalaki bana bake kosala dissertation mais il faut voir embouteillage il y a des gens balingaki babima bakende bakota babibwa bakoki kokende te balobi embouteillage moko somo na ntongo wana je me demande est-ce que bana misusu bakomaki ya temps na baekole na bango pour que oyo efale bakende kosala dissertation est-ce que bakomaki ya temps parce que embouteillage ezalaki makasi et puis tomoni lisusu bato bazalaki na nzela mpona kobongisa nzela makambo wana tozalaki na 2 jours à férié bosalaki yango te mpona nini pourquoi koya kosala yango kaka jour oyo bana bazongi classe parce que ezalaki rentre bana bazalaki na congé suite ya baférié. Alors koya lisusu le même jour oyo bana bazongi classe bino boye lisusu kobanda kobongisa nzela bozobongisa nzela na pourquoi jour wana pourtant ba jour férié ezalaki ba week-end ezalaki bokoki kosala mosala wana eza vraiment malamu te eza koede bakondi te to koede ville province ya Kinshasa te makambo non se fait ezala na ordre eza te bato bakobanda koya moto osali 2 heures du temps na nzela oyo peut-être faut sala 30 minutes 40 minutes 1 heure du temps mais yo osali yango 2 heures du temps eza ba perte de temps bato bakendaka misala bana ya classe
eza po bakoma est-ce que l'école bako comprendre que mwana akangamaki na embouteillage l'école bakotia heure mwana il faut koma avant heure oyo. Alors en tout cas monsieur le gouverneur il faut kobongisa embouteillage na Kinshasa eza so eloko loba te bato bakoma kobaye ozokende na mosala yo moko olembi déjà énergie sesili yo moya toya kosala mosala lolenge esengeli eza te parce que ovandi mingi na kati ya bus ovandi mingi na motuka alors olembi na kolemba makambo oyo il faut kotala yango malamu. Je pense que ntango banzela oyo bazosala ekosila je pense qu'embouteillage oyo mpe ekosila et surtout alobaka mingi bambouteillage oyo ezalaka cause kaka na bachauffeur bango moko kodiscipline mpe bachauffeur en fait que bambouteillage oyo esila epermetaka moto nzela oyo eza nzela 20 minutes moto asali 20 minutes tomonaki papa yaki awa embouteillage ezalaki su te toyebi te magie esalemaki magie nini oyo esalamaki po embouteillage ezala te ntango papa azalaki na ville province ya Kinshasa embouteillage ezalaki te magie ezalaki nini basalaki nini oyo lelo bakoki kosala te po ke bambouteillage oyo esila embouteillage ezalaki te toyebi te soki ezalaki ka arrivé ya papa moto esalaki bongo etango papa azongaki tozongi na biso ndenge kaka ezalaka embouteillage pourtant eza makambo moko eza normal te na badistance moko ya moke okomona moto akosala tala baheure ebele na nzela lokola soki moto azokende wapi. Or eza makambo oyo il faut esila au fur et à mesure tomona amélioration na makambo wana ekopermettre kinwa nyonso atambola malamu bana classe bakende classe malamu bazongi eza tozokende kotika mwana na classe mwana alembi mwana zonga alembi mwana nga kozwa temps ya kotanga heure nini ya koprépare badevoir koprépare baleson alobi heure nini parce que alembi déjà na kati na nzela. Alors eza makambo ya kotala mpona kobongisa po ete kinwa azala malamu asepela. Bandeko balandi tokomi na suka émission na biso mokolo na lelo tokutani bala nsima natondi bino botondi mingi napesi bino merci mpona soutien na bino bocontinue kosoutenir biso objectif 100K tokutani mbala nsima avec le même plaisir.